Capage TV. Capage TV. Mboko zomo na Congo, minito Congo, mabele ya Congo, eza maudit. Toza na malédiction. Euti wa. Euti pa biso moko. Bakoti sa biso yango. Na place pe biso to longola ngote. Bana bakoti sa. Les blancs mindele. Problème ezaka moko. Les jours où tu reconnaîtra ka valeur ya bansetre na biso. Les jours tu connaîtra ka bansetre na biso. Tozo na culture na biso. Ba continue ces à respecter. Eza les jours Congo. Et quoi avancer. Ba valeur ancestrale. Eza tellement négligé. Les jours où tu yango mona na tu voyez ba valeur ba cimetière. Surtout cimetière mama Capage. Ba wana mboka na biso bazaka honoré te. Tandis que mboka na biso tona pouvoir ya terre, pouvoir mabele. Ba wana mboka na biso bazaka respecter te. Tango ça la sabotage na ba wa. Bozela ki évolution. Tango ba ancêtre na biso, bobenga bango bandoki. Bato basali ke biso le loto telema. Ba komi bandoki. Si vous croyez dans l'évolution en Mboka, aucun jour, Maman Capage, on a vu ce que des siècles. Ce qui est honoré par Moti, Mboka na biso. Mais ça, on a que Mboka a évolué. Oh, évolué na yo. Mboka a la punition. Dans la terre, ma bien, on a le toi la punition. Congo, ils ont la punition. Mboka otoza, en Afrique. Si on va compter Mboka, ils ont la spiritualité. Congo soko za la première te za la deuxième. Congo za la spiritualité à makasi. Oui. Monde invisible ne fonctionne comme monde visible. Et maman cap ezana bato o bazana ba témoignage. OK, maman na ya kufa ti papa na ya kufa. Aye ko tikila ye loko, so ta lotisie e loko moko boye. Kolote zande mususu mais ko en relation et comme lo mususu. Relation ezanini maman. Omoni lelo. Ce qui exemple okufela maman, okufela papa, okufela ndeko. Bon. Na continuer na suki nazo na mo mukie na Bible. Ah, nazo mo mukie parce que na tanga pe Bible pe na tanga kango. Na tanga la Coran, na tanga pe livre saint tout consort. Jésus tanga banda ko bondela na ngomba. Na mona te ici ka ange Gabriel abimela ni ange Michael. Na Bible on a tanga bana ko mona souvent Elina Moïse. Elina Moïse. Ba pasteur ba te bandimi ke Eli na Moïse ba la ce qui révélation na loi. Mais tandis que Moïse ça dit ouais. Comment ouais ko bimela Jésus a consolé. Maman Capage. Ils ont un pasteur qui a été limbolo vexana na ndenge longo bani. Ils ont un ancêtre na yé. Bazalaki na banda ko soutenir Jésus. Elina Moïse. Jésus tango ke asenga balongola liwa na misu na yé. Liwa o leki kilo. Bande ko bona nga bien. Jésus akena ngomba zo bondela stene liwa o leki kilo longola liwa oyo. Elina Moïse babimela yé. Bazo consoler. Na ngoma ya transfiguration o mutoki ne bonga manga makila Elina Moïse Maman Capage eza na protection te ou l'équipe protection famille na yo omoni nzambe aza pona biso nyonso na mokili nzambe abatela na satana raison pour laquelle to sambela bandoki bakufa nzambe bakufaka niyom to sambela ozo kufa ndoki pa zo kufa. Pour vous dire que Nzambe abati la kamutu nyonso. Na se ya mokili atana satana Nzambe babati la kai. Alors ezana ba disposition Nzambe atana mokili. Et pas ya batu oyo bandimela kai. OK. Ozoma Maman Capage. Siko ba biloko wana, elo ko sala ke biso to za la sécuriser, to za la fort. Ata munguna satana ya atutanya ko kibisote. Ba minele ba neutraliser biso. Et bima mabe. Maman Capage nalo bana miso ya batu. J'espère que on a qualifier na bandenge nyonso. Tu dois qualifier. Oui, baloba ke magicien, ce qui nini, ce qui nini. Antichrist. Antichrist tout concerné baloba. Oui. Na ndenge donc na ndenge o baloba ba kolobela. Ngai vaut mieux na sala bien pas ensemble. Au moins Maman Capage.
Kenazala, n'a impressionné bato me pas nzambe na mabe. Shalom peuple de Dieu, merci en tout cas. Bana nzambe nyonso, est-ce que vous voyez bana nyonso ya Paris, surtout ya Paris, tout autour ya Paris, on a nyonso Belgique, mboka nyonso ça tout autour wana. Boye ba retour en prière avec maman, hein, l'homme de Dieu, la servante de Dieu, maman Lombo. Aïe les sous n'espace Venise na Paris. Ba tout où va ça péné tout refait. En tout cas, péné. Donc, Paris, centre, capitale, Paris, Balobi, Schengen, Nyons. Maman Lombo, le 8 décembre, à cause d'un espace Venise. Prière et Kotoka, intercession Kotoka, louange et adoration. Na Bégiba, na Nzambe Nyons. Na confirmé que vote y a billet, ouverture y a billetterie, et ça déjà. Bato nyonso baye que le 8 rendez-vous za moko na mama sœur Lombongo baba ni ya kosoba ba bien na bango nzamba zongi lisusu évangélisation ezongi lisusu culte ezongi lisusu bonzambe ezongi lisusu kati na yembo ye ayemba kaka te aza koteya aza kodélivrer aza koyemba nzambe akozanga te kopambola yo oyo sombi na yo bien na yo oyo oza déjà prête ya koya kokomisa nzambe amata oyo akokotisa biso na 2025 azomata biso nde tozokita le 8 décembre avec la sœur maman Laure Mbongo, évangélisation à l'évangélisation, adoration à l'adoration, délivrance na nyonso na ngobé kaka na espace Vénus nzambe apambolayo. Madame Kapache, je vous présente Citycar. Citycar est entreprise Yassika. Oyo mwana mboka aye na ngona kati ya Kinshasa. Vous avez besoin de pièces de recharge mutu ke vanda yo. Na Dubaï, na Poto, partout. Citycar a la disponibilité à kosombela yo pièces de recharge. Ya ko dédouaner yo mutuka partout dans le monde. Na Dubaï sombi et voya na kin ba livrer yo au Futimbongo. Citycar vous avez besoin ya ko louer ba mituka ya luxe, ba mituka normal. Transport nyonso za nango besoin. Activité nyonso za nango besoin. Ba sombela yo, ba yela yo, ba changer yo, ba louer yo. Citycar ezawana. Bozo sport pour n'envoyer éclaircissement na ba numéro ba téléphone nyonso. Baza disponible 24 heures sur 24. Avec Citycar nyonso commune à Pépélé. Vous voulez louer et acheter un véhicule dans de meilleures conditions et délais? Le partenaire idéal qu'il vous faut, c'est Citycar Multiservice. Parcourez notre flotte diversifiée de véhicules de qualité, du chic citadin à l'aventurier tout-terrain. Profitez de nos services sur mesure, fret porte-à-porte Dubaï-Kinshasa et Europe-Kinshasa. Vente des pièces de rechange d'origine, bonne qualité. Retrouvez Citycar Multiservice, 6 avenue Polo Maurice, numéro 37, commune de la Gombe, Kinshasa RDC. Contact plus 243 97 77 77 902. Citycar Multiservice, une conduite innovée avec satisfaction. Mbote na bino nyonso bolanda biso et merci na bao bazo soutenir biso boza misika bozali awa nzambe apambola bino toza na moto moko tokosola na elelo comme on a voyant Raphaël ye penza asali moi débat na pasteur Placide mais na kolinga mbala ya sima tokosala pena ba débat awa ya 4-5 personnes vraiment to ba ndenge nini makanisi et puis ndenge nini kokabola moi boyebi ezali vraiment très important parce que voyant Raf na papa Placide ba silisi na noté mais na comprendre que kondima ya mutu na mutu ezali kondima ezali na lolenge ebele parce que batu ya tembe surtout ceux qui monika ka photo ya papa Simon en tout cas bango baninga ba koya te yango toyebi misusu koto ya banzera ya baba Congo kuna balobi soko tie lembo te en tout cas mutu kana ko baluka bashita ta cette fois mais attends sambila kana ningomba oyo te faut chaka photo wana ndi batimbisa inga voilà par kumbi kaka voyez Raphaël Boni ouais bien maman Kapache bolimbi sina le poto tardé au moins mukier oyaki moto ya liboso menzamba yebi azali mettre à temps puis à circonstance pesana bambote na bango nyonso rolanda lelo. Ah oui, merci Maman Kapache. Merci mingi na ndenge wa accordé ngai maloba. Pe na ndenge ya minga na émission na lelo. Nazana esengo mingi pambate ozali moto ya Yambo.
oyo depuis na banda mosala na ngai ya kosalela nzambe naleka na émission. Ok. Donc na pamboli lisusu na émission na yo makasi. Merci. Pe na pesi bambote na bandeko nyonso oyo bazolanda ngai, bazolanda biso pardon. Baza pete balanda émission oyo tina suka. Nzambe apambola bango bisika bazali, pe nzambe apesa bango compréhension. Molimo na nzambe ekamba bango place au bazali. Et na ebite nzambe akotika bango te pe akotika biso te. Donc voilà, c'est un peu ça. Oh, ndimela nzambe na lolenge nini et puis nini oyo esalaki que o croire na makambo nyonso oyo bayebisa oyo ya Papa Simon. Oui, maman Kapash. Et puis aussi commune. Ouais, merci maman Kapash. Na sepelaka mingi na ndenge bopasaka ba émission. En tout cas, bon intéressant à makasi na banda kolanda bino liloté. Merci. Banda kala. Donc c'est ça. Question oyo botuneli ngai. Bon, début na ngai eza un peu moins moulai. Parce que na bandi ko sela nzambe na âge moko ya moi muke. OK. Na bandi sela nzambe na âge de 17 ans. On a une famille déjà basela nzambe. Bon, oui, maman n'a pas muta catholique. OK. Ouais, si lelo malgré na comment voyant lelo. Yazara. Na kono yazaka kuna ga. Mais nga siko na za mosali nae. Donc ça na problème même mille na pesi mbote. Ça na problème. Ngam na sali saka. Maza côté kuna. Na za na catholique. Au mona do mais ça payer mais na za pe lelo on a zaté. OK. Parce que aza maman oyo ponga na za mona suka. Na kola niti kuluna. OK. Oui. Nazalaka si que lelo na kokoma boye. OK. Na bata quartier. OK. Mais ya bana ba baby Sarah libanda. Bon. Libanda nde Na bebaka te. Donc naza omoni souvé zalaka mama Kapash. So moni mwana mobali. Aza mobulu. So tel la futur na ye azala courager. Omona eza net nga azalaki. OK. Donc azala mutu mo bodo mtali kukuma. Dokanda mukuse dona banda do dictateur. Do sona lobby loko fetika la wana. Voilà, donc nazalaki tellement bizarre mabe. Nde mama babana ko bisanga ka non. Ndenge yo zala boso kolo zala mosala nzambe. Mais nabana ko boya parce que nga mama nzambe na ibelo côté nazalaki danser et tout consort. Maintenant on est aussi ça va classe. Donc voilà, donc alors donc yaki na place na bando vanda ba négliger ki ngai. OK. Oui. La famille? Oui, la famille. Okay. Ba négliger ngai ezaka na pasteur moko, j'espère ça na rappeler au moins muke okoye bae prophète Daniel. Daniel Mouime. Leki na epe aleka déjà na émission na yo. OK. C'est mon collègue prophète Gédéon. OK, OK. C'est mon collègue de pasteur wana azwanga atanga na ndako na ye nazo vanda nditia komona ngake naza na vocation. Avant que tu azwanga na moi d'aba vision par rapport na ngai. Mais na sosola kité. Parce que nata wana dodo na banda ko sambela ko mate. Oui, dodo na zala basé na danse parce que naza style na faire ah, ma casse pena. Ma casse. Ouais, donc tangu nakuta na situation na bando sambela na église na ye. Ouais, grand frère na ngamoko Dino. Donc nazo côté moi un peu histoire bref. OK. Abando sambela kuna. De temps ba banda ko négliger ngai tout comme ça. Ba négliger tin église. Té na place on a banda ko vana. Ah, OK. Oui, na place on a banda ko vana. J'espère li solo tant on a beta ngo boye. Mambo ya famille na moko so ayo kiango. Ayo comment douleur. Oui, ayo ka passe tout comme ça. Mais ça histoire. Té en tout cas na problème na bango té. OK. Na zala pe kuna na kendaka to se ka tout comme ça. Ouais. Mais ne tout ni histoire na za na doit ko raconter. Si. Donc c'est ça. Donc quand frère na bisinga bi yo na mona yo oza maele. Est-ce que ba négliger ko na ni? Oza mutu makasi, oza poli, kuluna, koyoka te. Mama Kapash. Kaka boyne mona azaka na ndako ba boti. Oui. Ti lelo. Moni vi na ngai. Ouais. Eza vi ya bato yo. O bazala ndeni. Donc o sala bato bolamu ebele. Ba onzi mote. Mais bazongi selo mabe. OK. Ozo mona do. O sala be fort. O sunga bato. Mais bato bandi mayote. Eza vi on azalaki na ngokala petit lelo et continuer kaka bongo. Okata rendez-vous wana. Tena kata te parce que lelo comme si na place lelo na komi lelo. OK. Azalaki te sûr que un jour na ko leka awa na émission. OK. Oui, parce que ceux qui go bonga mais na bonga kala.
Ingratitude baleki tellement ebele bengra na vie na ngai. Donc c'est peu ça nazala qui respect mais ça qui destin. OK. Oui, pour ceux qui ba négliger ki ngate le pena ko mosala nzambe. Des temps où ba négliger ki ngai grand frère wana bisinga no foto ba no sambela na église moko na lemba boy na boy. Depuis na ndimaki mbala na ngai libosa no sambela na église de réveil. OK. Mais c'était ça. Tout ce qui ndepé na église tout consort nde na place on a ba no vanda ba yeko négliger ngai. Donc ba négliger ngai pasteur wana ayi kozwa ngai. OK. Le pasteur wana za grand frère ya prophète Gédéon. OK. Ouais. Ayi kozwa ngai na j'ai 17 ans. OK. Na ndiko vanda ibana yi. Nazo vanda bisinga yoza na doko sela nzambe bona. Na isi na bingande na boy mama nzambe na yebi na ngai loko te. Sikona bana ndenge nini na okende pe ndenge nini. Abani siko ko imposer ngai. Na ba matinal au lekisanga ko modéré. OK. Ah nga siko ma campagne. Siko tona zo modéré. Au moins après kilt, so kilt style. Ba fidèle ba koya, ba félicitations, ko pesanga ba mbongo do. Premier mbongo ona mutuki na nga. Na musala ona simba, eze pas pasteur wa. OK. Oba maman église, papa église, on a natif, on a félicité ngai. $25, $50 tout consort. Ndé na komi commerçant. En tout cas na omela kité. Nazaki disciple na komi évangéliste atinga na église na Selembao. OK. Oui, parce que église nezaki na Lemba, na veni bangamelo. Na biso école. Nitango tinda ngai na sali tina ko mape voyant. Wana Selembao. Wana Selembao. Na longo Selembao na ko fongola église na Mini Congo. Pardon na Mongata. Ngaba tout Selembao et baby sara bat makasi kuna pende écrit voyant parce que le bébé qui Selembao penande source na bino bien donc on a longwe kuna atinga Selembao na longwe na ko fongola église na Ngaba. OK. Oui, na Ngaba. Surtout kuna source. Ouais, kuna ba. Vous a plein. Ebele. Quand on a fondé l'église Nangaba et Batbaria église pena Stava. OK. On a combien 21 ans, 22 ans. Alors il y a quoi simba ici sauté. OK. Ba combat kaka. Ngana papa na molimo. Prophète Daniel, il m'a appelé Mbote. Aza mentor na ngai. OK. Malgré ma bien malgré ma bien na ngai. On a reconnaissant parce que à soutenir ngai. A comment que c'est ba mbonga ba église to ndeni. Bon, eza ba maman boye. A combien que yo na rolo bango ate. Omona. A c'est kana voici l'homme. Maman capable. Donc aza mutumo malamu mais destin. OK, destin et séparé nganaye. Pour le nom comme na ligne onazali. OK. Oui, mais ça y est, na côté de OK. Parce que connaissance moi mingi onaza nango, nazo ki yango epana ye. OK. Donc c'est ça. Ndenge nzambe ataki séparation wana. Ngana kei papa pe atikali. Alors tant on a longue baninga na musuki ba longwaki. Ba longwaki même basalaki pe église. Ngana salaki église te. OK. Oui, parce que nazalaki na force pensate ya ko planter église. Na vandaka. Alors tant on a vandi na ko chiter na vie. Mama capable na souffrir na nyokwa mi makasi na vie. Non mon nga bona beti une année 6 mois na la libanda. Une année 6 mois. Wow. Maintenant serviteur de Dieu. Maza na bato na landela. Libanda ya ba wenze, libanda ya banzela. Libanda ya balabala ya nzela. Wow. Oui. Bangungi, miselekete, banyoka, mupepe, mula. Omoni na temps oyo ba wana olobake soki ba kidnapper ozo bima na kidnapper na tout consonga ce côté na la libanda o ba kangela bato tala degré à risque et à danger ba kanganga pe des gens mais soki nzambe te pe lelo na prison tout consonga parce que moi na balabala mais quand na ngai Dieu me voit naloba na miso ba une mission na lekisa vie moko ya pasi mais na tikala kosumuka te. Oh sala boyo iba. Mama kapash. Na tikala kosumuka te. O wanga na mokeni na yo. Na wanga na ona sala boyo na sana pa. C'est-à-dire nzamba bwisa kingai. OK.
parce que tout le monde a beaucoup de kosekanga OK nyonso beaucoup kosekanga à part père spirituel na ngawana anda ko lobanga bi bomoni raf malgré to kabani naye malgré azo souffrir mais c'est un serviteur de Dieu c'est un prophète anda ko lobanga na musika pe ya bano bianga mingi na zonga nazaka na volonté wana mais kati nange bano boya donc destin ndena ngolu ya nzambe na makasi ya nzambe na ndenge pe na série to va pe na commune susu lelo boye na sa l'émission na maman capage parce que papa bimela ndenge ni contact ya église de réveil ekweya okoma siko mutu ya doctrine mususu babiloko wana nazo yango libanda kanda ola libanda wana oui OK na ba mingi o na kutani nango na vie en tout cas délivrance on a zui parce que tango na lo beloko moko mais na lo bango lelo te na ko mona papa na tango na leka na ba moment ya pasi na vie ya libanda na mona peka papa ye moko te na mona bakoko na ngai o to benga ba setre na mona ba ndeko na nga bakufa na ba vision na ngai bakanda ko ibisanga kake obanga te za temps ekoleka o continuer musala na les les jours où naya qui comprendre qui est bonzambe ezate kaka obiso to kanisaka ezana ba makambo mususu obiso to négligeaka eza makambo to ko négliger te mama kapage et makambo et loko na sala ke na longwa na christianisme parce que l'église na zaka christianisme na christianisme baté ya biso ya aucune relation entre les morts et les vivants mais na taba difficulté on azo lek on a banda ko lekisa okomi mutaba mort au contraire na banda ko mona ke batu o ba soutenir nga makasi na bano mona mingi batu bakufa papa Simo Kimbangu mama o ya bota mama na ngai na mama o bota papa na ngai anda ko mona susu na ba grand frère na nga mibale o ba kufa so na lali na ndoto donc na zolo lota bango bazo bisangai kolela te comment on a presque ma bien comme la haute parce que nazala désespéré on a de nazala tout na sûr que un jour na côté mal sous na musa batu na prêcher bana ko ibisanga ka kolela te musala o sala eza musala na yo nzambe mta pe so musala o sala lelo yo pe okena ngo liboso makasi sikota on a lomkana pongi na komi trou troublé ah on a bomona batu batita bakoko na nga to koso de bakufa boyendenge ni oza kindoki te tout moko na loti ndoto baba manga mabanga bazo ba manga mabanga tout konsepa ya bato ngasi kono alela namoni papa Simo Kimbangu atelemi mopanzi na nga ayebisinga yo zolela oyo eza mabanga te oyo eza ba éponge donc azwi libanga na simbi yango ekomi éponge ayebisinga simba fina na fina moni ayebisinga oyo eza éponge donc kolela na ote sans ndenge bazo bamba o biloko oyo de ce babambi yo yango te place olingo okoma ngo te eza eloko ayebisinga mais ntango nalamuki nasengi explication ya vision wana bayebisinga boye na vie mutu oyo akutanaka na badifficulté na bainjure na bahumiliation aza mutu oyo azalaka mutu lobi c'est-à-dire lelo soki okutana na badifficulté bainjure et que ozo comprendre oza na faute te mais faute nde ezolata yo oza innocent mais mabe nde ezolanda yo yebango bien lobi na yo ozala référence ozala mutu oyo bato batiela miso eza explication nazwaki na vision nde ekomi kopusenga malembe nakoma na croyance ya bansetre na ngai lelo oyo ekoma mabe na télé na ndenge nazolobela bansetre bakoko parce que nous sommes des noirs mais tout le monde a quand même normal tango bato bazoloba les dieux d'Abraham bakoko na biso Abraham Isaac tout consort bamona ngo bonzambe parce que Isaac amondele ozomona donc le soso sono bike bansetre na ngai bawa famille na ngai bakotetenga neti magicien neti do mutu mo ba be satana parce que na ti noir bakoko seki kindoki donc mindele ba ya retroubler ba c'est ça ba africain c'est ça et loko na kosenga na bandeko bazolanda ngai
to longola conception ke poso na biso oyo boyindo eza kindoki tango to lobelaka ba ancêtre eza neti na Bible to mona ke Nzambe ya ba Abraham Nzambe ya ba Isaac baza ba ancêtre na catholique ndenge ba lobaka ba Saint Adrien soki saint nani na catholique quoi baza ba ancêtre ba saint wana siko ba ancêtre do ba saint do baza kitata na mindele biso te. Ce qu'on a moni pe quelque part na débat au Bosalaki. Oui. Place oyo ozolobela Congo ezo évolué te po basali na Nzambe bazokende na évangile na ndenge elongo banité. Bien. Puis mboka oyo eza na makambo ebele oyo fo to bandela et puis to longola. Eza na contexte ni. Mama Kapash. Nzambe apambola. C'est que Kinshasa o baloba Kinshasa za mulai atambola na ba veni. Mama Kapash. Nzambe apambola yo mingi koleka. Nzambe o asala likolo pe na se. Nzambe o atinda na famille na yo. Apambola yo. Amen. Na yambia lipambola. O toucher point oyo nga na yelaki. Mama Kapash. Ngai na yaki na message moko. Nazala ba message mibale. OK. Oza très capital. Ya liboso eza pona Congo. Ya mibale eza pona mutu. Pona mutu. Mutu. OK. Mais mutu ngo aza mosala Nzambe. Na lobango en direct. OK. J'espère Nzambe osima mutema na ye ayoka ngai. Message na ki nango pona Congo. Mama, mboka otoza na Afrique. So ba pointer mboka o eza na spiritualité. Congo soko za la première te oza la deuxième. Congo eza na spiritualité ya makasi. Oui. Ndenge to monaka Congo eza béni na richesse ya sous-sol. Spirituellement toza pe béni. Mais négligence ezali. Négligence ezali. Nasali na ba moment on a émission na bana ko lexia passe. Nanda ko sambela. Nzambe atalisa ngai. Qu'est-ce qui ne va pas? Na mboka nini yango ezosimba te na mboka na biso. Parce que mboko na monaka chaque année bato balelaka chaque année bato balelaka na l'église batiyaka biso mbulo boko pambama so to komi na mbula ngo balise so wana kuna we wana kuna do to keka pe to kufaka pe babo babola suite à malamu ezali te ba pasteur basambelaka ba dim ya ba président bazwaka ba président ba pesa ba dim non ba pasteur tout constant ba pesa bon maman Kapash na to na question est-ce que solution ezala na lo samba ba pasteur basambela ta pona mboko no pena mona mboko pena eza pena mboka moke no pena béni pena normal ke nzambe yo ka pe de lo samba ba pasteur na ba dim bazwaka na itamboka o. Ilo ni asikoye nango yango tozoyoka. Merci maman. Donc c'est-à-dire quoi? Pona pa fatia otala Oui. Ah batala na mo pa fatia tala. Papa mbote. Na ba tout. Nzambe apambola. Oh ba aner, ba nani, bango tout batala. Oui maman, naza mosali ya Nzambe. Yebisa bango. Nga politique na kipa ngote. OK. Nga na kipa ka spiritualité ya mboka. Mboka na biso toza na problème moko eza très sérieux. Ce qui problème wana to bongisi yango te. To ko avancer te. Ata to sali neni mama Kapash. To ko changer batu. Na mutu ya mboka, mais to za solution te. Donc mboko eza ba président ko tout te. Mboko eza ba président te. Ba habitant population. Population biso. OK. Olona mama Kapash. Na Hollande. Mboko eza biso. Mama Kapash. Omoni balobana no boye na vie. En réalité à l'homme, c'est l'esprit. Donc nan ndenge to aboye, réalité na biso eza molimo. Eza pe lokola mboka. Omona mboka soki eza mabe. Physiquement ya mboka boye. Mambo eza pe ka mabe. Mboko ozomona Congo, miniti au Congo, mabele ya Congo, eza maudit. Toza na malédiction. Yeuti wa. Yeuti pa biso moko. Ba koti sa biso yango.
La place fait bisoto longolangote. Ça. Les blancs, mindele. Problème est ça moko. Les jours où tu reconnaîtras que valeur, il y a un ancêtre na biso. Les jours où tu reconnaîtras que ancêtre na biso. Tous on a culture na biso. Ba continuer choses à la respecter. Et ça les jours au Congo. Et quoi avancer. Donc il y a Congo yango wana. Ba valeur ancestrale. Ba valeur ancestrale. Maman kapenza ba pamola. Ba valeur ancestrale. Ils ont tellement négligé. Les jours où tu yango mona na tu ba valeur ba cimetière. Surtout cimetière maman kapage. Ba wana mboka na biso bazaka honorité. Tandis que mboka biso tona pouvoir ya terre, pouvoir mabele. Ba wana mboka na biso bazaka respecter. Tant que ça la sabotage na bawa. Bo c'est la évolution. Tant que ancêtre na biso bo benga bango bandoki bato basali ke biso le loto telema bakomi bandoki ce que vous croyez na évolution ya mboka aucun jour maman capable on a biso to ko ata des siècles soki tozo honorer bango ti mboka na biso mais so longwe awo ke na mboka mso évoluer o ko évoluer na yo mboto na punition dans la terre mabio na ko lobela to na punition Congo eza na punition. Il y a un senga pas ba pasteur. J'espère que vous avez un page. Quand on ne pas placer le page. Ngai na kondana ka souvent mingi. Bango page. Na kondana ka bango. Na ba parents ba boti biso. Woni ba parents ba boti biso. So bazalaka na capacité ya kotalisa biso originalité na biso. Mais le lot na vie oté. Ça fait mal maman capage. Autant l'église c'est belé na Kinshasa, mais autant la magie est dominée mboka. Autant la sorcellerie est dominée mboka. Jeune fois so matamu tuko ya pamba. Faut aller kabazila gauche, bazila droite. Pour mutaso malopango na mboka na ye moko. C'est tout un problème. Tout ça, ça ba boti o ba bota biso na ba pasteur. Parce que bangonde kondima ba te vendre pas na biso ba pasteur. Tant ou pasteur un moment capable azote ya mutu qu'il y a aucune relation entre les vivants et les morts. À de la séparation. Il faut dans la relation là-bas. Relation maman capable. Exemple le maman nanga soki akufia comme ennemi nanga comme ndoki. Monde invisible ne fonctionne comme monde visible. Maman cap ezana bato o bazana ba témoignage. OK maman na ya kufa ti papa na ya kufa. Aye ko tikila ye loko soit ta lotisie eloko moko boye. Ko lote zande mususu mais ko zana en relation et comme eloko mususu. Relation ezani ni maman. Omoni lelo. Ce qui exemple okufela maman, okufela papa, okufela ndeko. Bon. Na continuer na suki nazo on a mo mukie na Bible. Ah, nazo mo mukie parce que na tanga pe Bible pe na tanga kango. Ouais. Na tanga ka Coran, na tanga pe livre saint tout comme ça. Jésus tango banda ko bondela na ngomba. Na mona te ici ka ange Gabriel abimela ni ange Michael. Na Bible on a tanga banda ko mona souvent Elina Moïse. Elina Moïse. Ba pasteur ba te bandimiki Eli na Moïse ba la ce qui révélation na loi. Mais tandis que Moïse ça dit moi. Comment on a bimela Jésus a consolé. Maman capage. Et ça na pasteur mo ta ko limbolo vexana na ndenge longo bani. Et ça ba ancêtre na ye. Bazalaki na ba banda ko soutenir Jésus. Elina Moïse. Jésus tango ke asenga balongola liwa na misu na ye. Liwa o leki kilo. Bande ko bona nga bien. Jésus akena ngomba zo bondela sene liwa o leki kilo longola liwa oyo. Elina Moïse ba bimela ye. Bazo consoler. Na ngoma ya transfiguration o mutoki ne bonga maka makila. Elina Moïse, mama capage. Eza na protection te o leki protection famille na yo. Omoni Nzambe aza pona biso nyonso na mokili. Nzambe abatela na Satana. Raison pour laquelle to sambela bandoki ba kufa Nzambe, ba kufa.
Niom to sambela ozo kufa ndoki pas kufa. Pour vous dire que Nzambe abati la kamutu nyonso. Na se ya mokili atana satana Nzambe babati la kai. Alors ezana ba disposition on Nzambe atana mokili. Et pas ya batu oyo bandimela kai. OK. Ozomona mama kapashi. Siko ba biloko wana elo ko sala ke biso to la sécuriser, to la fort. Ata munguna satana aya atutanya ko kibiso te. Ba mindele ba neutraliser biso. Et bima mabe. Mama kapashi nalo bana miso ya batu. J'espère makambo ona ko lobezana batu ebele ba ko qualifier ngai na bandenge nyonso. Qui doit qualifier? Oui, ba loba ke magicien, ce qui peut nini, ce qui peut nini. Antichrist. Antichrist tout concerné ba loba oui. Na ndenge ndenge na ndenge o ba loba ba ko lobela. Ngai vaut mieux nazala bien pa Nzambe. Au moins mama kapashi. Que nazala na impressionner batu pa Nzambe na mabe. Mama kapashi. Eza na protection moko te. Na se ya moi. Oyo eleki protection ya famille na yo. OK. Soki ba ancêtre na yo. Ba membre ya famille na yo o ba kufa. Soki bazo batela yo. Ata ba lobi mutu azana niveau moko ya makasi na loge akoka yo te. Lobake otambola mabe. Ozo mama kapati. Omoni soki ba prendra biso mambwana kale pa ba pasteur. Mais tout ça na batu muke o ba yebakisi. Si ba tozo ke kisi za manka spiritualité. Mutu amoni ke fona zwa, fona simba. Donc tout à fait la protéger, fona simba. Et ça manka spiritualité. Ba no sambela peti. Ba no ke na l'église. Ba zo sambela donc ta ba mona ke na l'église bazo te ya bango mamumo boye o eza penza makasi vraiment te. O ti ya batu David abomaki Goliath, yo pe mabando ya famille na yo Moïse a passé la mai, yo pe ba difficulté ko longwa tout. Ba lembisa bilo na église. Mama kapashi na zo ebisa yo ke mboka na biso pona et avancer. Boko. Faut te reconnaître. Au moins biloko mama kapashi. Et qui est na mabala. J'espère point oyo na le bien on est monsieur koya. OK. Mais na lo ba mamuke. Négligence soti na mabala. So sali remarque. Au moins na mabala mingi. Ezo umelaka te. Muto abali. Babala ni ba sepele mais après quelques années séparation. So tali ba séparation ezo salema mingi na mboka na biso. Tozomi lobla tout ça pour nani? Négligence. Ba para ba komi ko senga na biloko ona kutime ezalaki. Ba para ba komi ko senga. Ozo ko pona makapashi. Eloko ona kutime ezalaki. Soki bokotisi. Donc libala lelo komi eloko moboye. Mama kapashi. Au moins na normalité des choses, na logique des choses. Eloko o ba kotisa na kati ya libala. Oyo ba ko imposer mobali ba tie ba mbongo ba taxe nyonso. Eza eloko moko. Virginité ya mwasi. Mais lelo ba longoli virginité ya mwasi ba komi kotisa ba étude, que notamment na biso za licencié, gradué tout consort. Ba kotisa on a domaine na libala. Donc mutu aza D6, na licencié. Gloire to gloire, le 10 novembre 2024 na Madeleine. Botu na nani aozala wana. Mama Lorbongo. Aïe. Nzambe yemo kwa ozala au rendez-vous. Na bengi Bruxelles nyonso na Madeleine le 10 novembre oyo mosai na Nzambe akoya akoteya na loyembo. Bao nyonso balingi penza kokumisa Nzambe toza na événement moko na mois de novembre oyo kokotsa biso décembre pe année mususu wana na bopete nyonso na pepele nyonso et puis na présence ya Nzambe. Nzambe apambola yo ba porte eza déjà disponible ya kofungwama. Ba billet eza déjà disponible ya kotekama. En tout cas, ouverture de porte kozala na 17h. Na 17h, tu reconnais déjà kotondi sa salle ya Madeleine na bandeli lisusu le 10 novembre 2024. Que l'Éternel vous bénisse. Allez na primo côté. Et loko eza nécessaire pour la virginité ya mwasi ba bafuwa yango. Siko wana que donc to zelani. Mabale umela. Ba para fo batika nanu ba sentiment mususu balingisanga nanu mama kapashi non batika ba sentiment mususu babalisa bana selo coutume ndenge ezoloba
so na coutume basenga makasu basengi mungwa basengi soso batika ka wana ezate ke basengi soso na place ya soso bino bosenga dendo parce que dendo eza mindele obo pesa ka mbongo botinda ka mbongo to somba koto yebisanga mama Kapage siko biloko wana tout ça pourquoi tout ça pour ani to bebisi boko eza phrase o bato balobake tout est accompli yesu akufa pona biso le côté négligence yango mona tozo sibir mama Kapage ngana za mosala nzambe eza na bato ebele bazolanda nga j'espère bayebi ngai voyant raf nazoloba makambo na pasi na motema soki tozokendele kaka boye na rythme oyo kongo tokozika mama Kapage mabala na mboka na biso banosali masu te poso osali remarque mabala ezoumela te siko neti ngai na célibataire yo luka vierge mama na ngai surtout yo siko nalobi ya mama mama Kapage yo ke na tati mboka mama Kapage tukanza mbapambola yo mama Kapage omona makambo to sola lelo eza très capital surtout yo suno so yesu so azana mwa debana o azana mwa mama Kapage akina mapwe moko je sais pas on est au tout la peine mama Kapage beaucoup tout la te omona maman mabala en tout cas eza chose moko eza mystique papa Simon fata la peka wana muto alonga eloko papa Simon oyo akosenga pa na biso parce que azaki prophète aza nzambe te Simon ki mbango aza nzambe te c'est un prophète donc tina porter boye parce que nandimelaka ye OK et senga melaka bozala na ile boye et ça lokola ba tumsu balataka ba nani Agile Bumba ba ya ba pasteur Mutombo OK basala nango mais bino de bozaka fidèle makasi nalobi ya mais c'est bozaka pe kanda mukuse mais ate mama eloko na sepela na président na biso papa mokonzi ya mboka papa Fatim et na sepela na makasi nelo moko oya tia le 6 avril férié pour honorer pour rendre hommage na papa Simon Kimba eza initiative moko ya malamu eloko ona kosenga na bakonzi na biso ya mboka bakotisa idéologie to pe enseignement religion tina kati ya l'école balongola nano ba religion oyo bateya biso wana batia religion na biso génération oyo koya totalela ngonani mama Kapage totali mboka na biso sikoyo eza mboka moko lelo oyo mutu nyonso akomi komona yango neti malheur avi na ye bato so baloba ye Congo donc epesa bato chance te fo message pena oyo olobaki ye message kona mutu yango aza pena en tout cas mama pasa mama Kapage pardon nzambe apambola yo j'espère message ya liboso oyo nalobaki j'espère bato bakapte yango message ya mibale eza message moko mpona mosala nzambe mosala nzambe wana lelo azali ana kombo te ana kombo natanga kombo na ye ko ede pe oui papa Denis Lesi bisiko ozali nzamba pa naibeka ya Denis oyebaki oyebaki pwani ngabe na yeba ngabe na voya na ndena nga mama Kapage papa Denis Lesi nzambe apambola yo ngai mwana na yo voyant Raphaël naza na respect mingi mpona bino papa bino bozali parmi basali ya nzambe baprophète oyo nzambe atalisa ngai na mboka oyo oza parmi baprophète les vrais prophètes oyo nzambe atalisa ngai na mboka oyo mais eloko na kosenga na bino papa avec beaucoup de respect zonga na sieti na yo bima mwa moke na bavi ya bato oza le messager neti Simon Kimbangu ngai epa na ngai natia kona barange moko na bapapa Simon Kimbangu oza grand prophète oza na devoir monene mpona mboka oyo wana devoir monene mpona mboka oyo mama Kapage
Et ça, papa Denis les salobaka. Et ça, la réalité et vérité. Oui, alors maman, mais tellement, Congolais a mis ça dans la vérité. Congolais a mis ça dans la hypocrisie. Ne papa Denis les mon aïmabé. Ok. Au moins, on a un yembaka, bamokili, soit musique, tout consort. Ça ne me concerne pas. Azamutu. Bande qu'on a vu sur Bafali, Bafere, Bawera, Babenemi na biso te. C'est ceux qui lelo bazo ça la musique. Ils a don on zamba apé ça bango. Vous comprenez moment capable. Neti ngai. Ngana yemba ka banzembo nyonso. Parce que musique batangisa biso na école, ils a là. Mais babi dessin c'est tes amokili, c'est une vocation. Siko na lobi ya maman. Ya frère Fali. Siko nzembo nini awa o ba yemba na mokili ba yemba ngona lola. Nzembo nini bakotaka même studio. So yembi dessin c'est ndé salini. Bon maka. Ndé salini. Tu as invoqué l'Iwa. Ah maman kapa. Yango ngona na lobi boy. Ba makambo eza important. Batala. O ba pasteur. Faut pas soulever on batala ngote. Ozo comprendre maman capable. So tali l'église est belé na Congo. Mais mboka ezo tambola te. Mabe ezo ba tala mboka au mona ebelé ba PD. Ba jeune ba mona choix sous ezati. Naki na ngaka moi peut to condamner bango ezati. Parce que réalité o ya zo vivre yemoko ayebi. Tout le monde a pas si ndenge ndeko na biso mobile ya baby ndeko mwasi na biso a baby. Parce que bato o basa censé kozongisa bato na nzela ya kopesa bango espoir mosusu eza biso basali ya nzambe. Photo sali la nzambe ya solo. En fait que ba brebi o bazolanda biso baza na fi malamu. Ozo ko pana mama capable. Ça j'ai dernier souka wana. Pardon? Mais ça j'ai dernier souka wana. To makata ki. Oui, au kataki. On a goloba. Mission ya prophète Denis Les. Aza prophète des nations. Au moins n'est le bac prophète des nations. Prophète des nations. On a bataille ça. Mais ils en ont beré. OK. Il fallait abonner ça. Abi mana ba vie privée ba. Aba no sela nzambe ko na mboka. Ngana zo le rôle prophète Kimbangu, mais c'est pas prophète Élisée. Ba Moïse. Prophète Denis Les ça parmi ba prophète oyo ba osala ke Congolais ont conscience. Congolais ont un problème de conscience. Vous comprenez maman capable? Non. Congolais ont une négligence. Parce que prophète Denis Les Nzambe a placé parmi batu oyo ba ko apporter lumière na mboka na biso. Na nzela na ye. OK. Alors diable azalaka tellement risé. Ndé abungisa moi moki. Mais sinon, Tilelo, c'est un prophète. Ce qui a zoni kaka na sieti na ye. En tout cas, Makama minene. Donc le message on a zalaki nango o pena ba pesenga pona lelo. On a prophète Denis Les yango wana. OK. Donc comme fait la souka, na surtout pour zongela lisusu parce que mambope a retourné à ezebele mais minute na biso. Comme vous poussez, merci en tout cas na ba révélation au yeli biso lelo en tout cas surtout ya maraba pas bien tu vois surtout ya bien message nini oyo okoloba pour aussi sa émission oyo et puis ba ba contacter au lisusu ba kozwa yo ndenge nini oyambaka ba jour nini heure nini et toyeba pe moi remerciement là au peut ba soutenir yo ceux qui bazali voilà. OK, merci maman Kapage pour la parole. Ouais. Message on a repé ça. On a retirer ils ont un message na yango. OK. Que bande ko na ngai obozolanda ngai bon Nzambe ezaka kate na ndenge biso to kanisela ka Nzambe aza mokuté. Nzambe aza molimo. Donc biso ba auto négligeaka ba ancêtre na biso to meka un peu kozonga sima. Ba ancêtre na biso baza bandokité. Bazali bat obaya liboso na biso. Donc ça bango biso to koyate. Donc to meka un peu ko honorer bango na ba place auto kozalela. Et le but est que ce que sambela aux ana droite ya ko honorer ancêtre na yo. Donc loin de là. Bato ba soutenir ngai na ko bossa na bango te. Donc na pesi mama Kelvin mampo ya tete. Na pesi ba mbote na mboka na France na Rouen. Na pesi ba mbote na ye
Donc na bien ka maman mais ça jeune sœur. OK. Donc na bien ka maman parce que comportement na ye donc secrétaire na ngai. OK. Ouais. Maman qui est venu m'empoyer en tête na pesi mbote. Na pesi mon frère na ngape Mercure Bameko na États-Unis na Washington. Na pesi mbote na yo ainsi que na pesi bande ko nyonso bazota la biso. Bambote na biso bisika tozali nzambe apambola biso to tikala kaka na chaîne oya Mama Kapache. Merci. TV donc tokoleka kaka tokoleka kaka vous allez voir le numéro na ngai ya téléphone ezali faut afficher un peu. oui il faut afficher un Ouais. plus 243 81 43 340 25 OK. 81 43 340 25 donc partout beaucoup bien ngai beaucoup zwa ngai par rapport na ndenge le mambo koyamba en tout cas tisiko nanu tisiko yo na tia no place koyamba nanu te OK. en plus église pe na benyo ko ya verrier bengi ngai na koya soit na kobengi sata na ndako ngai soit donc na koya pa na ndenge na salaka na batunyoso donc na batunyoso voilà donc c'est ça mais avec l'état na kotia siège ya koyamba donc voilà naza pena na musala makasi pona mboka na biso faut bato babika bato bakangolama surtout problème etumisa bato mingi baproblème ya bamaladie benini mais tokolobela ngo na bémission mosusu donc tokolobela ngo vraiment merci en tout cas merci d'avoir balandi biso et merci na kopartager baémission na kobenga invité na biso eza pe important place au comprendre te aza wana mpona koéclaircir merci d'avoir balandi biso en tout cas tokutani prochainement na numéro ya sika bye merci Kapache TV. Kapache TV.